Kota na Jordan toi Ipa TV. Kota s'abonner na yo ya. Kota na Jordan toi Ipa TV. Kota ko sepela. Kota na Jordan toi Ipa TV. Kota ko mona bagage ezaliawa. Bienvenue sur notre chaîne Jordan Touaïkwa TV. Nazana Semou pour présenter Bino émission pour le long la Jordan Touaïkwa télévision émission la Bino temps réel au Bomisana Kolanda. Merci encore une fois maman Jordan Touaïkwa et puis papa Pop Touaïkwa na équipe Mobimba et Jordan Touaïkwa télévision. Voilà donc merci à maman Sidan Lobota, merci à Iriad Iriad, merci à toi. Voilà donc aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec mon invité du jour et ma consoeur Malika Mania. Et pour parler de Makamboya comédien, Makamboya Jolie ou Alelo ou à propos de tenir l'émission Kati à mon frère Nabiso Kevin Leketchou. Voilà donc on est présenter Bino vraiment moi Makamboya Bilé par rapport il y a un comédien ainsi que l'artiste et comédien ici la Vissa Lubeka. Voilà. Donc bonjour Malika. Bonjour. Ouais, bonjour. Merci beaucoup à toi, mon vidéo Mouzungu, l'homme de parole. Merci beaucoup à toi, Bébé Semiel depuis États-Unis, Marlène Mayamba depuis États-Unis. De gros bisous à toi. Merci beaucoup, Magali et Kambafi à la lèvre électrique depuis Istanbul. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on va comprendre l'invité du jour, Nanga. Vous allez scotcher, brancher, hein. Nanou Mata, en Allemagne, il y a fait des goals Mata de Bundes, voilà. Donc, il y a un mingi boé. Malika, la fois passée, où les cas d'une émission, on a vu sur la conférence, on a vu sur le Prince Lamba Yamba, que le baki. Ngapina marama batama boke na kipango pendate marama batama boke pena na kota ka penda ko wana te mais to sentir pena mikolo koti mo marama batama boke yango tellement ozolo ba bien ozo kota pena malgré tout koti pena na moi source pendate mais on dirait comment comprendre marama bata théâtre yango to bengi tout ça l'analyse par rapport ya ba propos ya concert na biso moko Jolie Walelo parce que aza concert na biso côté presse parce que ça la rappelle émission en même temps ça sous comédienne. Et n'habité, je sais pas, Hollanda qui émission moko bayamba qui est quelque part. Oui, na landa qui émission est Jolie Walelo. Na lelaki. Na lelaki ma émission kitaki tant que orpheline et orpheline avec de difficultés parce que au moni ba orpheline baza bana oyo nzamba fongola misu diko na bango. Nzamba fongola la biso misu. Na lelaki makasi na émission Jolie Salaki na Leketchou. Na lelaki pe lelo na utiko yamba Caroline tant que artiste et comédien parce que bazo faire partir na kati. Yango lelo kaka na iko leka pe na chaîne na Caroline ikwa tant que artiste et comédienne tant que fille oya komara pe ba filmer. Tout le monde n'a pas comment ba filmer. Voilà. Malika Mania avant de continuer dans nous expliquez biso na nous pourquoi Mikolo côté vraiment trop côté batama boké parce que bi il a piste moi pena bana olingo kota ngo mingi te puis oyebara utalaka no maboké te utalaka no yebara bango penda te mais Mikolo intéressé mingi pena batama boké c'est dit à quoi parce que analyse oyo analyse oyo senga par rapport à makambo oyo peut-être pour na batama boké et senga peut-être manya pas à parmi bato bossa analyse yango peut-être ça la que Malika pas kota asala ba analyse tu vois ko qui peut makambo ya batama boké c'est trop dire parce que YouTube to lobelaka auto mona na kati YouTube to lobelaka oyo ça la mana YouTube et donc yango mona raison na bato musu na YouTube exemple na ko pesa quoi Ken Piana mon boss Ken Piana akangisa mutu na YouTube te banda abanda YouTube banda babanda ko finga ye akangisa bato na YouTube te oyi pourquoi akangisa bato te parce que makamboka o esala mana YouTube yango de senga ka biso to ya ko lobela alors ce qui to ya ko lobela ngo eza synonyme okangisa mutu te oye ko loba parce que eza makambo esala mi na YouTube il faut peut-être lobela ngo na YouTube donc ça dit parmi bato pe bazo ya ko loba peut-être esenga pe Malika ya pe aloba po bato bayoka. Mais Malika, c'est sûr que au sentir que côté on y a batama boké na quoi na bango quand même actualité zozalaka kozala donc makambo botamaka. Actualité c'est autre chose. What is actualité? Actualité c'est actualité. Likambo pesa likambo. Actualité na makambo zo ya actualité pour comment il faut bisonde ba youtubeuse na ba youtubeur to tombola ngo to komisango actualité. Mais il y a d'autres choses pe eleka na ngo pe na YouTube eleki na ngo pe inaperçu parce que ba youtubeuse ba chronifote ba tombola ki na bango te. Mais ce qui peut likambo comme actualité, il faut biso ba chronifote to tombola ngo to moni kete loko yo, et loko mo intéressant. Il faut te lobelango. Il faut ba
yoka muto alobi boye eza très capital faut to lobelongo pe bato mboka moki mobimba pe eyoka ça dit biso to koyaka ko décortiquer likambo mo boye muto alobi biso to yeko décortiquer ngo po bato ba comprendre yango na to benga ngo ba analyse tu vois donc eza na sens wana et voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc toujours continuer na biso, toujours le belasiko concert na biso, ser na biso joli walelo ou alikaki na émission 4 ya confrère na biso le Ketchou à propos atenaki comment na moi si aleli en pleine émission. Aleli penda ba biloko bimisi oyo ba comédien et ba sundola ba benga kina ba film té en tout cas bimisa makambo tellement zaki belé na makambo sœur na visa o ya kufa et à mon dirait makambo ya sœur na ye to ba compte à rendre au sœur na visa zaki nango c'est comme si etikala ko landa ye na vie na ye malika tango tala ke émission yango na loba émission na tala ki ya joli walelo. Personnellement, moi je connais Jolie. Naïbi Jolie, ba Colina, ba sœur, ba Marlène Kassanga, ba Ngiri, et tout Naïbi Jolie, na mon équipe a joué, a na ba place, monsieur Essenga joué, na ba place peut-être ba soakaye, ba considérer kaye. Donc non a parti moi comme qu'on a nous. Na une chaîne ya Caroline pour na ko expliquer. Caroline a comment filmer. Caroline a kenda pe ko tala ba orphelin, na ba orpheline. To ute comment na Caroline a kenda ki ko tala ba na Coxon. To moni Caroline a kenda ko tala tingi akufa misu. Pourquoi pas penser pe na moi na visa. Ba ta théâtre baza combien? Ba comédie baza combien? Bozo penser na moi na visa. Te pour visa za ki na bino ranking, c'est ça yango makambo jola lobby. En tout cas moi je aimais acte oh je laisse sali ya koleka azaki na posa otanga teke visa zaki na ranking na muto intel aye kaka juste pour na ko senga ka pardon asengi pardon pour plaisir te pour na ko plaire batute asengi pardon parce que a sentir eloko mo kati na ye que eloko oyo base nango to ezo wuta presse ni peut-être sœur nanga avivaki na batu bien te to sœur nanga pe tant que mutu pas zaki na ba erreur a ko connaître erreur moko boy oh le tika la fardeau. Voilà. Moi j'avais aimé acte au joli à Salaki. Il y a que senga pardon. Visa en a raison. En a raison te paix à son âme. En a raison te na batu o vivant na bango na entourage o azara na bango a sengi ne ka pardon. Parce que moni bolingo ezate. Bon que ta la bana ya batu o lelo ba uti okufa batiki biso ba 3 ans 4 ans 5 ans. Bon muto yo o bobanda na ye théâtre. Concert na bino. Mais est-ce que il me rappelle joli walé est-ce que qui tente à approcher ba collègue à grande sœur na et puis peut-être qu'on meka ko expliquer bango quand même que visa tika mona la fois passée parce que Pierre Tomba femme artiste à faire ba ngene ko tala ba ça il a qui visa Pierre Tomba yo katolo ba boye koloba te que je l'ai lega que ko c'est artiste comédien que visa tika mona est-ce que bon ba éviter que visa tika mona donc on les gâté mais moi ba rappel ne ba kuta na association na bango ba artiste comédien tout na question musu koloba bongo te peut-être na ba question non na ko exagérer na ba ndenge mo boye koloba bongo te tous les comédiens artistes comédiens ba bi que visa tika mwana ce qui biso to ba comédien te to bi que visa tika mwana bongo combien de fois bango deuxième mois na de mema visa kufa Malika combien de fois yango tozoloba bake ba sali Pierre Tombal ba raisonna ki visa parce que azam muto asaki mingi na théâtre congolais na maboki na biso toloba vérité est-ce que moi ezate ndenge bakenda ko tala ko sala le Pierre Tombal basa la paix rappelle que ata pour sali Pierre Tombal mais visa ngo patika mwana o il faut suivre ezala na biboye ngai te na biboye pour non sunga mutesenga rappelle te il y a des gens mboka na biso yebi ndenge ezala moi je suis orpheline ngana orpheline ngana orpheline bato basunganga ba rappeler bango te ke malika zawana ba rappeler bango malika zawana bosunga ete muto ya considérer muto a osala ka acte o est important pour na considération ya muto azaki nango voilà je l'ai lobi pe mabete je l'ai éclaircir kaka ke na boko la mona visa comme na 14 ans en charge nanga ngapi na mwana nga ça fait 2 na boko la bango faut batanga il faut balia il faut balata c'est pas facile. Peut-être ceux qui les ont habité, osa na ba responsabilité, ou peut-être batemusu bazanango. Au comprendre, oh je l'ai lobaki. Ko boko la bana mi baleza facilité, ko tengi sa bana mi baleza facilité, ko lia na bango ya tous les jours. Et à facilité papa. On est déjà venir à bana moi na pour vivre bien, il faut lier, il faut tanga, il faut lata. On se comprendre.
est-ce que pour basunga orphelin il faut basala bango rappel bato basala na visa na ba génération ba visa wana ba éviter que visa tika mwana tant to ke malebe te ko tuna loko to ba question belete parce que na ba question wana e ko apprendre biso de l'autre côté biso to loba oyo joli e ko loba joli elle a tout dit a lobi nyonso biso ce ko to yeka ne ko faire voir bato oyo joli a lobi pourquoi bo salela ngote pourquoi bo salela ngote aza mwana consort na bino. Tant que vous avez opportunité de regarder bana ba orphelin mususu bana ya ba collègue na bino pourquoi vous raisonner mon visa c'est que vous vivez dans hypocrisie soit pas bien qu'à banzonzi ninga ba kata banzonzi pour que moi quelque chose voilà bango ce qu'on a ba catégorie nyonso joli elle a tout dit alobi ngo ata bo kabelanga mbongo te pona laisser moi na visa mais na musala oyo kaka oyo visa tikela ye akotisa ye kota na musala oyo e ko futa un jour bo benga yeta na ba film na bino bo exploiter musala na e abakisa un plus na musala po sala ke aboko la mwana wana bokendaka na kingaka tikuna pa mama bokenda koyisa mama te kezana mwana mobo visa tika boyibolo bake mama yebi visa te mama ba sérieux wana zaki na époque na wana zeba époque yo visa bazaki na envie est-ce que mama yebi visa te tant bokendaka pona ba bien na bino ka ba pesa bino ba carton ba Thomson ba pesa bino ba $500 ba enveloppe ba pesa bino ba mongo bolobela mo na visa est-ce que bolobela mo na visa bolobela ngote bolobela yango te parce que bolobela mo na visa mais to monaka ke non mama pa kendaki kotala mo na visa asali pe boye pona mo na visa mais attends mais est-ce que mutu moko ne abima wana a se poser que non a s'imposer ngai que na moni que to mikana kotala pe sima mo na visa peut-être mutu abima na yete la bloko wana wana ce que ça va question na ngate ngana ko lobaka makambo shola lobaki ce que ngana yo compléter voilà. Est-ce que tant va bien rabio une invitation pour quelqu'un ngakati est-ce que vous rappelez à maman na yebite ce joli wale le pas kena kingakati na yebite mais pour na venir ya mwana oyo azanga ba parents ana papa tazana mama te visa sali combien na théâtre na monde oyo visa est pâté hein visa est pâté na monde théâtre. Donc bino boke pona ba bien fait boke ka bo sunga batu lelo boke sunga ba orphelin ba orpheline naketi ke ba orphelin biloko mais collègue na bino tika mwana boke nda sunga ete bo ba hypocrite bo sala ngaka po mokile mona. Est-ce que l'association ou basalaka ou bakina ko rendre visite na bano ba artiste ba kufa est-ce que ba reconnaître ngo ke visa tika ba wana foto na Caroline ngana mutama boke te luka mutama boko yamba yo analyse na yo ndenge yo ngai na kosalela bango pa analyse te ngana ko lobela bango nde na ko lobela bango nde tant bosaka ba association pona ba orphelin est-ce que botaka mona visa ata pe visa ngazaki rancunière azaki rancunière pena azaki pena rancune na tout le monde te azaki pena rancune na tout le monde te quand même pona batu oyo ba yebika visa zaki nanga bien lelo soko koma filmer na benga leka visa assistata na filmer soka zikwanga aolisa mona visa. Mais le on a rappelé moi muke malika omoni le na monde maboke et comment batna batu bana be kiri na bango omoni lelo babengi saka oyo soki mama Caroline ya bengi na batu seki azaka na batu moko boya luki pe batu moko boye koto pe omoni ke et batu bana ba chaîne surtout mingi ba et comment bongo seki yango wana azora chance te yango wana moni joli azora opportunité peut-être yango wana moni joli hein yango wana moni joli en généraliser ki batutu mututu oya nanga sala mabe na sengeli pardon peut-être non mon ngo za fardo po nanga yango batu babenga nga na ba film été ce qui n'est pas wana visa vivant na batu mabe nga leki na ko senga pardon est-ce que tu penses que moto isa kufa kala mais ba ko senga ba pardon na continuer donc c'est-à-dire je laisse se retrouver na place moko boye a on mériter place wana te et ça lui passe vraiment nga na lela ki na vidéo jolie nga na lela ki ba batu baza combien na YouTube ba ko ba filmer soki bana mitema mawa soki pe bana mitema ba hypocrite te bokenda kotala ba orphelin mususu po ba mona kaka bokenda opesa ba orphelin bongo mwana camarade na bi ya concert na bi na kufa tika mwana 14 ans lelo ba boko la katanga kaliaka mukoni bo vanda to moni pe na YouTube bakenda kotala mwana visa ba memele biloko mukoni mais boke pesa ba orphelin mususu bo penser na mwana mninga na bino te collègue na bino te mais non attends mais lelo malika peut-être Jolinda Bimi a annoncé
eza pe na ba comédien mingi o pe ba kufa bana na bango msu pe ba kipara bango te tamsu bazé belé parce que au Afrika monde na yango na lobby te tamsu joli nde lelo abimisi par rapport à bana lobby ezala mo na visa ezala ba comédien o pe ba kufa ba kendo ta bana bango te to lobela bango nyonso beaucoup plus le ba ma la bana omoni lelo beaucoup plus comme po bata la bana ba comédien c'est que ba o ba maman ba sala ba association mingi to mona bongo eza o ba association ba sala o ba veuve ba association o ba veuve ya ba orphelin bo sala bo ke sala ba orphelinat tala omoni na mokili basala likambo te po olakisa bato sepesa bato na mokili fo kosala likambo oyo place nzamba avandi alobi te moto asali likambo etouche nga na ozongiselaka yango voilà. Ozo comprendre nga na oloba kaka tomona ba mama fefi bakenda kinga kati tomona ba comédien bakenda kinga kati mukoni esi bovanda bolobela mama mama ni mama mwana visa pa zali po mama olivi pa akotaka akana pouvoir visa na kufite ayebi visa très bien mukoloni bakenda pe balobeli mama ni mama mwana ya collègue na biso mo pa zalaka babokolaka ye pa ya joli leki na ye ngape na bakisi bo est-ce que mukomo ko arriver te ke basangani babino bake ba côté invitation et pas maman Olive que non maman yambata bana ba comédien basala quand même recensement ya bana ba comédien ba tikala est-ce que bo ba yambaka ba comédien ni nga olinga mwana na ya tikala na ndako ba yamba bana ba comédien mususu ba kopesa idée wana te ba olinga ba mema bana bango yo monite akutu batu ba boma naka ba tiaka ba komba batu misu ba tiaka te mutu nyoso olinga ka intérêt na yo mena mutu oyo azali na papa te na mama to sele ki mutema ba nini eza na bato ba comédien bele baza wana bakokende ka pa mama balobi pe mama oyoka di jour au jour babakisa bakombo ti oyoka na ane wana intel akendaki te me ane o intel ake babakisi kombo ndeni po bato balobaki ti po ani pete baloba po na mwana visa Malika, toza ok na biso, je crois bien température eza likolo penda Malika za na kanda mais za kanda moko normal pour que abimisa la vérité. Koloba ko benga ngo kanda. Eza kanda moko normal. Tokol bango. Premièrement, o eza na tonalité nanga na lobaka soki na loba likambo na sérieux. Ya tonalité nanga. C'est ça. Omoni, eza tonalité nanga. Naza kanda te na ni membre famille ya visa. Naza ni camarade ya visa sauf que visa ba kolina ba sœur nanga na ngiringi Marlène Kasanga. Voilà. Par rapport à l'émission, on a un tali propos joli et walé lo Athéna qui yo pena le loko lo banini na monde batamaboki lelo ko mona biloko na monde batamaboki makamna lo bezaka ona lo ba oyo est-ce que yo ko bakisa lelo penda ko mona onde kwa lo baki aleli en pleine émission na bien ya ko bakisa zate ya kolongola zate zaka ona lo ba ngai so mona tingai intérêt na ngeza na yebi ke Caroline iko master nanga na isuko ngamo na zuma kolonanga Caroline okoma filme obenga joli walelo te Caroline okenda otala bana ba okenda otala ba orphelin bana ba collègue na bino bakufa okenda otala mona abanda kyango yepena abanda kyango etikanga na loba réponse na ngai na loba nga mbili bovana na Caroline mkomote bolobani makamba mwana visa ngam na yo loba na ye okoma filme tata leki a visa tourné a bénéficié na art na ye ba azorata quelque chose a bokola mwana visa Caroline okendaka kotala ba orphelin bana ba collègue na bino bakufa pourquoi kenda otala mwana visa te après ces arguments na ye et puis je suis et puis na d'accord na oya lobi nanga que et puis elle est d'accord azo tiaka mwana visa na programme ya bana oya kenda otala ba orphelin oketala mwana visa c'est ça muta viva bongo makambo je l'ai lobby ça aza liboma te aye ko lobango parce que s'est retrouvé na kati ya place moko boye amoni kana na kaka vome aloba yango na rappelé la fois passée tozaki na association moko boye si je me trompe pas et salamaki na ba fin ya année 2020 fondation Tokanisa et s'occupera na ba orphelin bani to moni bana ba comédien musu ba kufa kala oyo bato ba bosana bango ba yeba ku na bana wana te ba se retrouver ki jour wana et ça la qui passe et ça qui bato ba kanisa sous ba parents na bango tam suka ne na lobby joli à annoncer à dénoncer peut-être marambo et ça la qui passe en tout cas après ko bombater mais il y a des gens il y a des orphelins ou peut-être bato ba bossa na bango ba zaper bana ba condition mo ya passe bana ba comédien musu mais ba parents na bango ba contribuer peu mingi na culture congolaise parce que bazaki baza considéré souté mais nga na yebi mutu oza considéré abunga jamais na mémoire à mutu
abunga jamais la mémoire à moto. Mais on est dans des habitudes d'amour na biso so comédien kufi na ye dans un premier temps on va visiter et après na kolobelanga na gouvernement te na bona mukamate na bona mukamate na famille likili na bona nga mukamate na lobela gouvernement te mais nga na ko lobela makamba visa pour totala ke mission joli wale la salaki te ko lobela biso uniquement makamba visa makamba ba comédien makamba ba artiste o ba kufa banda bango ba tikala ka boye et le côté en tout cas wana na kota na carré wana te pona bona nga mukamate bwaka nga na mu prison na mu beta mu prison mu 5 ans na lingi na nga te na ko lobela makambo o to moni leki na YouTube pona minute ata muta ko telemela nga na lobanga pe na intervenir selon o na mona ki na YouTube. Donc c'est logique. Oso comprendre. En tout cas, déjà on fait citer Massananga Caroline Ikwa a solide qui toko parce que les aboué a témoin na mon visa na programme. Quand on te le likamusu c'est 5 amuta le kaloba. Aloba likamu ezaki na kati na e. Mais le kola lobi biso beto zuango. Te ko lobelango. Voilà. Oya Monique a ko soutenir mon visa, soutenir mon visa. Oya Monique a ko soutenir mon visa, soutenir mon visa. Oya Monique a ko aider. Oh, Monique a soutenir Jolie, a soutenir parce que Jolie, tout le monde est déjà Jolie, c'est visa. Jolie, déjà, beaucoup le monde a visa, c'est visa, ça sous tête. Ça fait 12 ans. Moi, je pense que visa, Koufinga, na Otobota Sika. Voilà. Moi, on a déjà 12 ans. On se comprend. Et là, quand on s'est passé dans le monde de théâtre, qui jalousie na bango pesa makasi. Baranquero wana baranquine za makasi. Za makasi bekiri. Et aka ekiri o ebenga aka elongi oyo. Ebenga aka elongi oyo. Ebenga aka bilongi na bango babenga na ba film na ba bijou ki ka bilongi ba fête. Baba bijou ki ka bilongi ba fête te? Joli parce que moi si kitoko, peut-être ça n'est incapable de jouer rôle wana. C'est autre chose. Mais si vous avez la capacité de jouer rôle wana, pour ni bo benga été exploité. Asala musala na ya bakisa en plus, pas beaucoup la orphelin. Orphelin oyo azak maman na ya za camarade na bino bosala na bepo qui tout le monde na bepo ba Gabi. Ba Gabi ba tourner na ba visa. On comprend? Oui. Bazaki na époque ba visa. Pour na nini te. Bozo ngaka bo lakisa biso bola bosa ka mascarade, bokenda otala ba orphelin, bokenda otala ba veuve, bokenda otala bongo bana ba concert na bino ba kufa batika ba confront na bino ba kufa batika. Bokenda otala bango. Wona c'est hypocrisie. Mais quand même tout le baboye bazo zwa ngo pena bazo capter yango parce que tout ça qui na posa et to encourager message o ya joli walelo quand même pour ba yoka yango. Pour eza eloko mo eza passe. Quand on lobby en obo, tant qu'on lobe en obo, ça sérieux parce que ils a passé. Ce qu'on t'a les messages joli ou allélo, au lieu qui passe, c'est que ça obo mabatu. Voilà. Vous comprenez? À ta place, si je l'ai lobaki, qui est diaspora, soki, yaya nangai. Azo problème nabino bolimbisa mais moi je pense que ba diaspora bazana mitema ya makasite ya kokangela batu ke mutu mo agafaki to mona ya gabe ute ko beba na ba diaspora ba tiana se ezaka ke loko je la plus minga ko tanga ba kombota ko lo ba pete ezaka le bata maboke. C'est là batu soube malika eza batu soube ba ko ngate ba diaspora moni joli alobaki na ba diaspora kaka parce que toza batu peut-être pe ya na sala ba rankine mona bata poto et kenda ke zonga kama et ke le kaka inaperçu c'est normal mais to yebi que ce que zaki bongo ba diaspora ba tiana se et puis ba diaspora ba kanga ba kandate comme il faut ke ba kanga kanda to mona pe mo kenda biso ba youtubers ba konifat na ba diaspora et que zongi pe bo mona ka ba tiana se oui ba diaspora ba to kanga mitema te ba ta ko kanga mitema ba ta maboki ba fongola mitema mais ça ba soube malika dans batale mission na bien ce qui yo moni ke o joua na époque visa te et non important te OK ta no mona visa te mais ba to ba joua na visa bato ba vivre l'époque ba génération ya visa mitema mo bokangela ngo nini. C'est que on a mis beaucoup jouer ba théâtre ba boke mais beaucoup on a ninga mabe pour na kosunga mwana ndeko na bino ozo comprendre. Mais le à propos joli wale la tenir au monde a pe ba tumso pourquoi lobi bongo eza TV pourquoi ba mingi ya maboke ba te belé ba ko voilà ceux qui battent maboke ba leki o pona ni joli lo ba ki boye biso beto le kato c'est la bon peut analyse parce que makambo joli lobi c'est clair joli atangi comment mutute afingi mutute a lobi mabe ya mutute mais a lobi o ebimi katina e
alobi oyo azo vivre alobi oyo mais ça dit afingi bato te elobi te pete ke aza na bato pa solo na bango te bata théâtre to mona bango ba jour ba uté Pierre Tombali ya Dadi Dikamba la paix à son âme to zaki biso na une de trois zaki pena bato comédien bazaki peni mais sauf que elle se retrouve pas dans sa peau tu vois aza na pour ça se retrouver na peau na ye amona pe que no film mo ba bengi déjà pas Caroline Ikwa oyo elobi nango ye moko à moins que aza na possibilité te mais à partir d'aujourd'hui en tout cas alingi aya na ba film na ye ozomona aya parce que ça fait mal ça fait très mal. Ça fait très mal, tu remets au chité na biso déjà, mais Malika, tu remets au bona bongo te, tout moni à propos de Magambo Jolie lobby malgré toi tanga ki combo ya si la bekam te, pomba ya scène mais tout moni ba page moko kaka ya ba polémique et publié soi-disant si la bisalu azaka moi si il a fait Madilou, moi si na ependa za deuxième femme na ebilo mo bongo ba publier en mais Jolie wale par rapport à propos na ye atanga na combat si la te. Ben, le cas page de star est posté. Na ba conscience à batu. Ce que yebi ke za bongo. Netinga boye, to ya confirmer te, na ko ya ko confirmer te. Mais sauf que peut-être ba masolo pe beta maka. Et puis après, ça fait quoi? Parce que Madilou pas kufa na ekala et après quelques Na bien, quand on quand que pauvre Madilou kufa kala, ça fait quoi? Il y a combien de filles ba obimana ba musiciens lelo? Vie ya ki star tout mutu to les candidats poana fille ya maboke obi mana musique c'est normal et ça combien de temps pour ba publier en bongo ba bimisa ngo ke abi anobi mana na Madilou qu'est-ce qui se passe kasi na YouTube ça di kambu ya ko tala tenter eza makamso bima ba 15 ans passé bimi pe na YouTube YouTube ça le loko ba kamwa kate YouTube ça ka question di kambu bimi so ka moni ko le ko c'est justifié ko kamwa te ko ça ndenge ni te Yango to loba. Ça fait quoi et après? Et ça qui tourne à yé, ce qu'a ça qui ango, ce qu'a bima qui na le pauvre Madilou, et ça qui époque na ça qui moi ça qui toka ça mobilité. À ça qui fille, à ça qui succès na époque na yé, ça qui peine na makambu na yé. On va interpréter peut-être les amours blomo boyopé écrit maramo boyokota ba matama boke ba fina wale lo non n'est-ce pas ba fina joli et poyepe côté wana visa za ikuna na Madilou ba biloko bongo ba fina e côté ba banzonzi parce que to yebi ke to za ba mikete moi j'ai 33 ans na mona 87 j'ai 33 ans ba masolo ba visa on na kuta kiango pe à l'époque pe nazaki déjà grande fille Omoni visa ça qui fille mo boy ay pata qui pe na temps na ye oui ça qui ben succès makasi et ça le quoi lelo tokotolo ba soki bina fila zu Cardozo ba ça ne clip et ça ma bête parce que bina filé ayebi capacité à Cardozo na monde na ye Cardozo pas yebi capacité à bina filé na monde na ye et ça entre les deux stars ba sangani ba exploiter musana bango tu vois voilà mais ce qui te dit na makambo asila et ça normal azaki fille aza fille ezaki tona eza makambo eza ko se passer ba artiste minene le ba bimana ba 15 ans ba 20 ans tam suna âge na kutu style azaki na ba âge wana te et ça nini bonika bo humilier masola Jonas oyaka ko humilier batu kaka ozi kovo na wana ovandisi yango wana kiti na micro pona ko humilier batu si la na minute azana vie na ye a ça la vie na ye mususu ce qui peut na époque on a bimana na de femmes Madilou ezaki ton na ye ata zaki deuxième femme c'est ça la vie na lobby ngo ba artiste comédien lelo ba bimana ba musicien comme tout monde na bango ba bimana ba hôtel tout monde na bango paye et c'est nini et c'est pe lokote et ça vie à ba artiste on va ba compte à rendre parce que de femmes Madilou akufa kala lelo ba bimisa au moins que ya ba compte à rendre oui peut-être et ça ba compte à rendre non c'est ma compte à rendre YouTube au cause na compte à rendre na mutute mais muta bibisika eloko oyo pour faire chier yo c'est ça YouTube eza bongo YouTube cause à compte à rendre te mutu mo za posa bibisaka réputation na yo mais moi je pense que eza ko bibisaka réputation si la te parce que eza dépassé les autres quand nga soko bete dépassé nanga na bota na un tel
lelo bomona ngo étrange bomona ngo étrange ndeni ezaki dépassé nanga Voilà. ezaki temps nanga esengaki na salaki salon de tamboleli nanga na bimé nanga na musicien na bimi c'est tout après Malika zaki moi ça musicien moko boye. et après c'est tout ezaki vie nanga le passé ne revient plus Torozo le passé tous ceux qui sont le loté comme un peu futur c'est le passé reste le passé Eza vie ici là, eza le passé naé, abimana de femme dilou, c'est tout un point barre le tamsu. Bon ceux qui zaki ki babimaki. Attends le lope ceux qui m'a dilou azaki to éviter le tamsu ngaza piso pas ngaza moi si naé, femme légitime naé. Mais pourquoi boulinika boy ça ngo boy. Et puis parce que les détails Malika ba azoki deuxième femme naé penda tout ça bilomo confirmé. Mais nabi ici la zaki moi si. Azaki PDT azaki moi si. Pour ni bazwa été. Tout le monde style comment à l'époque on a que musicien ko linga été musicien c'est mobali musicien aza mobali musicien c'est le cola aza le cola pompier musicien c'est le cola menuisier musicien c'est le cola comment dirais-je musicien c'est mobali et c'est comme musicien c'est le cola policier ozomona musicien c'est le cola politicien et c'est pas combo ba portant d'échange bango bandenge mais baza bato comme ibali nyso ministère le quoi cameraman mi kamalusi siko yo musicien za mutu mais aussi ka comme ki musicien ngo emilile ngo mutu eza un sens si la za moi si n'époque où on a pe madilo ça qui na succès na mais c'était grave on se comprend voilà. Et voilà, comme une souka émission na biso, et ça qui plaisir de représenter Bino Yango Mkolalelo. Malika, un mot de la fin par rapport à l'émission, parce que au linga qui pena ko loba o bimisa ki yango vraiment pour pas comprendre. Oui, non, ba question là, oui. Ba question là pena o bimisi o yo mona y passe. Na zanga te na mona pe passe te na inde ko loba. Et dérangeant qui non? Na zanga na et déranger quand. Ophéline yango peut déranger qui. Et déranger kinga. Mais si ko et ça dinga ko passe te déranger ngai entre nous les orphelines. Voilà. Mais pas entre les comédiens. Voilà. Les comédiens nazaki na oya ko lobande yango na lobby. C'est tout. Voilà. Un point barre to suki wana. Merci na batutu balinga Josmania Malika partout dans le monde. Na linga bino mingi na sepela na bino trop. Marlène Mayamba, de gros bisous à toi mon fils Déo Moussungo, l'homme de parole. Merci beaucoup à toi la joie Amado Pichuna très puissante. OK, voilà, merci. Voilà, merci na Malika Malien, Yazaki invité na biso, merci vraiment. Nenga acceptaki koleka na émission. Tolobi na biso mabete. To fingi na biso te. Mais to informer bino kaka ndenge makambo ezaleli. Parce que tolobaka vérité. Vérité yango wana. Ba propos teni ezalaka bongo. Ba question ezaki yanga, ba réponse ezaki ya Malika. Merci parce que vous avez belé. Merci na bino nyonso de partout. Bébé Kenny. Hein? Ngana bino tokutani bongo na prochaine numéro. Bye. Kota na joie d'être Ivan TV. Kota. S'abonner na ya. Kota na joie d'être Ivan TV. Kota ko sepela. Kota na joie d'être Ivan TV. Kota ko mona bagage ezali awa ezali